MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Et c'est la famille Bandeko. Et capture besoin mona topé photo yo. Eza ya Ketia. OK? Moi c'est Daniel. Car on est ba fond là ba compte na ba combo na ye na ba compte misusu kaka ba polémique pour na salir ndeko oyo ba che photo ko bon kan ba komi wana voilà bazo ko accuser de ndumba ba ofingi ba traiter de ndumba de adultère ba che na musique na tout nie. Moi soit mon touté. Elle n'a pas une famille, elle n'a pas un cœur. Est-ce qu'elle mérite ça? Ko salir ko terrain imagine e boye ki to koza bien. Pour na bato yo o bazo sala boye. O ba côté la dernière ba défendre Daniel. Donc il faut ba bomaye, c'est ça. Ba lapider akufa. Et ngata on azoya na défendre ye bino bo finga ngai to pe bo condamner bo benga ngando hinga mutu mabe. OK. De fallait na ko taper na côté la Daniel et puis na détruire ye. Pendant que il y a aucune preuve, il y a ba mamunyo so o bino bozoloba. Mais comment on peut raisonner dans le motin de boye ngai zo lekilanga na jusqu'à là na comprendre te. Elle mérite ça pour vous. Pour na bino azo mériter oyo. Pour na moni bat ba komel ngati na inbox. Que maram nazo sala na ko détruire via Daniel na refuta. Nana coutil cela Daniel les réseaux sociaux. Que moi si a trompé. Et azuize même bal mususu. Na lukina zoli solo na source. Na solo na famille. Alubi ke mama lukuta. Na ena relaté ona yoki. Siko bo blâmer to be bo condamner na nini. Tant bolo banangi no fa na yoka version na ya ngona royoka. O bino bozolo bezara ke no mo s'est trompé, n'est-ce pas? Kasi ya ngona version na iti. Siko preuve ya babiloro o bino bozoko ko akizele la fille eza wapi. Depuis to bana retourna pe tozo sengeza te. Na lobi tozo hypothèse que mambo eza solo. O moi s'est trompé, OK? Tozo hypothèse wana eza mambo solo. Il est serviteur de Dieu. Moi, je suis trompé mon bali. C'est clair que mon pagano. Ah, mon toit est bien zambé parce que mon toit est bien zambé au salon. Si vous avez mon salon zambé, vous avez mon pagano, c'est ça. Donc, en d'autres termes, à tout niveau, longtemps zambé. Pour nous, on peut se jamais moi sur détruire final. Donc, yo, au zoom, moi, si c'est ça. Mais c'est condamnable, non? La loi est zambé. De fois, redresser frère Azon à l'Anzela. Et c'est ça que je suis en train de faire, en fait. Nde kwa zongi la nzela nzambe. Aha. Nde na otolo bana vidéo to leka. Na so défendre Ketia. Simplement parce que ba mambo bozo kwa kizele preuve ezate. S'il y avait une preuve, en tout cas na ondima o mema masumote. Na o côté la mutu oyo na conscience na na yebi kaza coupable et plus grave likambo nini adultère. Azuze membal mususu. Na eka malamu na ono défendre na connaissance na ke mamna lo beza lokuta nsambe likolo sepela na ngate et na olingo sala ngote so ina zo défendre c'est parce que sa victime. OK? Ba mambo bino bozo ko akizele ya adultère, il y a aucune preuve. Donc du coup na reçoit pas à Daniel te. Non seulement ça, oh ya lobinanga ala kisinga ba preuve. Je vous ai présenté des preuves ici. Comment est-ce que Daniel a porté sa belle-mère plainte et sa femme? Soit disant baké l'on l'a mais bizarrement la fille est grosse. Bozo mon ate bino ne mitou ne mnezo sama la mote boa ma boma. Mais bozo normalité. Na bino ba preuve à tribunal awa. Daniel pour boye bisenga ki ne sama mbolo kuta Daniel qui a porté plainte te. Na bino ba preuve. Mais bizarrement bozo continuer. Oh mais attendez, mais vous avez un problème sérieux franchement. Bino boa normalité. Na bino ba preuve. Na bino ba preuve à carte noire. Ba lobi a sala raté. Mastercard a wapi. Bazoko akizela ba mambo belé oza louche oza sombre. Très rapidement. Na bengi la fille parce que ba ma solo on a ba mamna yebisa yibino na yo qui en plus
et pas bato ba proche, ok? Yemoro na tikala kosola na été. C'était important na yokai. Bien que na ngalo ba penza mingite par rapport à état na ye. Na pise ma sœur. Mambo baskile wa pito pe bandikan. Abi na maman et Daniel Sala qui abeta un concert mon à Kinshasa na mois d'août, certainement ba bozo se rappeler. OK? Déplace nani moi sona mutu a Sala qui a sponsorisé qui événement wana. O ba obenga manager. Alobi à partir avant un déplacement mambo baskila qui tant mobile a zongi comportement mobile changer. Na lo bien. Eh. Yango ba mama mususu. Est-ce que ça il faut se ressemble là? Comportement mobile changer. À partir à wana, incompréhension ne incompréhension. Ba mama mususu na ligne na ata ko luba ngote na ligne te e ya o sopa pétrole na moto et ya opelisa susu moto ya okoma susu bla 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 mais na mon intérêt o azana moto ya okosa. OK? Place na moni que la fille a sincère. Place na moni que la fille a sincère na poser une question au piège. Na tout ni dis-moi. Au mona babilo mo di genre amileti na ndaku babilo mo ya songolo par la rouge na sambe toto apisinga maman en tout cas sincèrement na mona elora bongote. Sauf que aloba na ngelo mo une fois mais na zora na ngo blague. C'est aujourd'hui que je réalise que ils ont blague te. Nene. Abina non j'étais dans la cuisine, a outa libanda ekoya. Il me dira que asimbikisi. Hein, to pas côté na de lobelia bo comprendre certainement utiliser ba terme moko mais ezaki neti ka asimbi moto, do asimbi lora moto pona acha moi. Ngana ebise réaction ezaki ngana ebise bon. Moi je lui avais dit nga sona lingoza parce qu'il n'est pas serviteur de Dieu. So il est na moni na babilo ko wana to ka bona ngana ozala wana. À part le binanga non, ngana aebisinga ngana zwaka na nga ngo blague parce que en blaguant moi sina mobali abinga na zwaka ngo blague. Mais lui m'avait dit qu'il était sérieux. Et ne longina ezaki blague était. Et leki quelques jours après abana au voyage abimisi valise ne mo voyager là quand le binanga ke valise wana ko fungola kango te bilo na ngeza na kati. Et na mon intérêt à moi moi souhaiter ya ko sa babilo raboé parce que ce que ko kosa la mobali makambo alanga bakisa plus que ça alanga kosa penda que non na mona michopi na ndaku na mona bangando na mona mkomsusu mutu moka bimeli ngai na minu question des aïe piège matical ko ba na ko anate et alobi na maman sincèrement en tout cas na mona babilo ko anate et loko kaka nde na zora na ngo à la légère. Mais le lot non réalisé que non les a serré dès le solo oh et l'eau qu'on a trouvé c'est bien aussi quoi. Je vais chuter en disant ceci. Nazo chlore na dossier oyo hein na lobby là encore moins 2-3 jours. OK? Je crois na lobby assez hein, ça suffit. Surtout que comme qu'on soit tourner en mususu bon etalika abino. Muto nyonso za libre ya osaba jugement na ye. Mais je crois na lobby nyonso na koloba. Ba preuve exacte sur l'accusation na accusation sur la fille, il y en a pas. Elle au moins a prouvé ngai ba preuve ya mambo ya bande koloba et du coup no lina ndimela été je suis désolé. On a défendre OK? Et na clore na dossier o. C'est quand même triste hein. Na qui a expliqué comment est-ce que bande quoi Daniel ba benga ki oncle moko à Daniel na sens neta compatir na mais bizarrement les jours après l'oncle en question a matin à live pour fin kolobakino la fille abimana ba camarade nae la fille azandumba et lequel moi na moi si et peut-être ba solo la qui ezaki légère net que non qui mia consolation entente ay non na ko version na yo na ko inde ko ngai et il va même ajouter que mon frère to ebika za lokuta allez-y comprendre et na lina kota kunate je crois na mambo na lobby assez hein na lobby assez et na ne lo bakisate certainement tam soupé dans souka dans a on a lobby et c'est yokani OK nazo regretter le côté nazo retirer le côté
na lobaki o na yokaki na laksimo ba preuve na pesi conseil nanga à la lumière de la parole na fungulo bato miso ba ko fungwa miso bato nyonso te ba benga mi babika to ba comprendre ba comprendre gloire Dieu peut ba comprendre été tant pis ngai mbote ba lingami la famille certainement vous allez très bien et réseaux sociaux monde à polémique, réseaux sociaux, monde à ranking, réseaux sociaux, monde à problème. Et mutu salama pour un problème, de mes problèmes et salama pour un mutu. Ok? So problème na évitera problème, mais so problème est affrontera ngo. Na lo bana bato yo balanda ngai, o balinga ngai. Je crois baebi ngai et bato peut-être baebi ngate autant je vais découvrir à peine to par rapport à ba émission na sala mikolo peut-être ba kokita musuko comprendre te do ba koyi ko mislead bango ko de façon que va se tromper to pe ba tala na liswa mabe voilà par rapport à Oran Azali. Pourquoi j'ai dit ça? En fait, bataga ngai na ba vidéo ba tobele moi si moko oyo azako akizengai na dossier marambo ya Daniel na mwasi na ye. Soit disant nga mona na on réseaux sociaux tonga mona bande on nzamba limbiso mama. Na yebi je crois na hauteur le bango 2-3 jours passé na vidéo mo na sala kia tant na bele mambo Christian Mukuna na no pesa conseil na ba jeune couple o ba bala mikolo comment est-ce que on ba le umela tezo kabwana batu na commentaire ba taguer ba lobi mama e frère Daniel alongoli ba photo ya mwasi na ye na compte na ye plus ou moins un mois passé. Le dossier à Daniel na réseaux sociaux bandi le lote ngate munaye nango. OK? De wana faut boyeba. Pour se faire battre balobi ke no ngane munaye nango. Ngane munaye opelisa moto. Ngate munaye na dossier à Daniel. Ngana yaki kokote la ketia. Avant na koma wana. Ngana sale émission Daniel ça fait combien de jours? À peine 2 jours dans les 40e. Bon, tu continues déjà le 10 parce que toi boutou le 10 janvier 2026. Na beti le solo Daniel Chikode le 8 awa. Son abo sanité. Soit ou les 3 jours. Le 8 ou le 7. Nengai mbala liboso. Na yoko beta li solo oyo. Na lobi avant na lobi lango. Je crois na mega ko expliquer bino. Et za bana ndenge nini et puis ndeni na yoko lobi lango. Bah on a ba TikTok na ba réseaux sociaux partout que moi c'est trompé si ko nga mutu na ye na on a sens nene nga mutu na bandi solo on a sens nene li solo bandi beta ma déjà soki 1 mois yango yo nga na ye na on a sens nene batu nyonso moi c'est trompé batu nyonso moi c'est ndumba na lobi bino obozo ebisa ngai fallait na yo ka frère de na yo ka version ya Daniel P si ko ne nini bozo défendre car Daniel, si réellement vous avez au milieu du village, vous n'avez pas côté Daniel, vous n'avez pas condamné ni la fille. Bino basanto, bino boluka bola mutope réconciliation à couple. Mais comment est-ce que bino bo bambara mwana mwasi mabanga? Koloba kene muta tromper mobile. Oh, na lobby ata to soto ke ko samba na tribunal, boza na esika la ngai. To peto za la baji, to juger, etam loko la batu. Mukolo nzoto aibi singa ke bakosele makambo aibi makambo yote soki ata ba preuve ezalaki ata to sona zaki zengi yango to pe ba meli singa soki nini na ebite quand même to mona ke ba preuve ezali que parce que bino bolobi ke ba preuve ezana non ba message soit disant mais wapi yango to mona ngote bino bosa ba émission pour Daniel bobimisa ba preuve kasi au moins ça tromper les ezatende ene bobimisa ngo do bino bolingi na ndima mwasi te mukolo nzoto do ye mukolo nzoto mambo ba oloba na kombo na ye
ayebi singa mameza mamba lokuta nayebi ni mutu ni makolo makambo yo boza pe na preuve mon côté mais vous voulez que moi je puisse vous croire donc à côté la Daniel que moi c'est à tromper preuve mon wezate nandi mela la fille te na bambe mabanga ninge bino bozo bambe mabanga ka ndumba sale kinduma na libala et du coup bo conclure que ngana amotema mabe bino nde boa bien nzamba limbisa bino. Est-ce que zala na habité bosu bo mona mamba boy bosu bo mona mamba boy nandi mela la fille te ye mukolo nzoto ye mama ye mamba balo beza mamba na ngai OK ya expliquer nga mama makambo eza bongo te nebi mamba balo batesa mamba lukuta siko bato baso bambele mamba wana ifuna ndima bango sans preuve et mais moi si mon avec azolo baké na ka ko détruire ba couple ba foyer mambo Jean Bosco nga muna banda ki boyebi lisola Jean Bosco ne banda lisola Sandra Mboye nenge banda boyebi video ya liboso na sala ya Sandra Mboye eza na compte na ngai bato balanda nga bayebi na yaka na ko panza couple to couple se panza na libale se kufakala tonga na yaki nde kutu pona pesa conseil soki possibilité za bazonga na bomoni mokili ndenge ezalaka siko bazuba baloli makambo nzamba limbisa bino ngana yaki nde na conseil et bato bayebi dossier babimisi ba secret d'état en tout cas franchement bon de toutes les façons je vais pas me justifier OK et là on a le banabino ya motuya eza bomoni na maamoni onso nzamba jijara ba intention na ba motivation OK bomoni ba malheur bo souhaitelenga wana soyi ba motivation na ba intention na ngeza ya mabe négative ya détour ndenge bozo kanisa tonde bozo loba awi na ko échapper te parce que nzamba zala juste mais soki ba intention na ba motivation na ngeza ya détour te mais ya ko éveiller conscience ya batu hein nzambe na likolo pa juger ngai to pa ozongiselanga par rapport au ngana osala so bino boa ba aveugle moi je suis pas aveugle hein so bino boa ba sourd ngana sourd te OK donc na loba ona mona na ona zoyoka je suis désolé so bino bo mona Daniel Mosantu ça n'engage que vous OK ngai na yeko yo koloba mahambo oyo ngana moni pe na yoki nazui témoignage ya famille avec des preuves na balancer les bino bozolo ba sans preuve ngana ekoloba avec des preuves siko na ebité nazo en fait nazo comprendre te de moi sur azana zemi ya mutute bebo ana libumu na yo wana aza mutute bango bakokufa problème te Daniel nde mutu ezalaka ana droit ya réconforté pour salinini pour bominani ko tricher on besoin comme ça ko tricher wapi preuve je venais na bengi la fille tellement précieuse à trop makasi na bengi la fille na bise mama na yoki bat bazoloba réseaux sociaux zoloba dis-moi ne fils que moké pour na linga lo bébé était par rapport à etanae alors bien ngai déjà ta na benga ga zakité après ko yano mama na zakité parce que to yé pas pasteur Songolo Abingisaki Bisso, je ne savais même pas que Daniel était là. C'était pour nous donner conseil par rapport à ce qui se passe sur les réseaux. Tobo Mamoto. Daniel a payé sa bateau. Oh, il y a Zofuta Bambongo. Parce que selon Bango, Daniel est en train de payer l'argent pour battre au salaire famille. Pour les gens qui ont maman naïs en bazo fingaï. OK? Daniel a le bien lié mamboanate. Ba mambo infidélité Daniel lobi atikela obeta lisolo ante allez-y comprendre bino bozo kumisa boko beta maboko wa boko ganga bozana ba preuve moi si a trompé le ce qui lisolo beta mingi moi si a trompé c'est que yem to beta no lisolo mutum susu te ya lobi ayi mambo anate abeti lisolo ante allez-y comprendre alobi nanga non et le salier pas si pe comme ici ezaki ba famille wa Daniel y a quelques personnes ba benga y compris oncle Daniel pour na rolobane que non na yo version na yo na yo version likinanga bizarrement la même personne hier la fille a moni na live nenga zo finga pas zo ko la fille makambu que non moi na ana kuta bimana ba master na ngai oncle ya Daniel s'il vous plaît
bota niveau à méchanceté ce que boye bisanga bino bozo luka boyokani entre les deux personnes boye pas moi la moi sur bolobi ma mususu puis après bo matina ba life boke ko fingai bozo lukele penza kimia ya solo wana bo défendre Daniel ne bozo défendre hein ngana au côté la Ketia ngana au défendre Ketia. Mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitanase pozwe esikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu kominela santu Lise kwa na yo tu komine balongi Ozinga mina bangelo bakoyemela kayo
nalingi mais par son son na se métamorphosé osimi mosambo maladie na biso bolingo bebi naza toxiqué grâce à lui. balobi ke non akosekwa ponzamba bakristo basekwa alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimake limbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te oyo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolingisa sele mpo na nga na yo